ana mbongo azui wapi ngana yebi Zakari très bien ndenga ke poto na kimukolo na 14h 15h ake poto na kimukolo akolo ba mamba mbongo te ba konteka kolia ba mbongo na kolia Kabila wana mukolo Kabila kokima boluka banzela kokima bino batloka ba Zakari na yebi Zakari très bien erola to ba pantalon machopanga ba pantalon ya machopanga so bana kin ba yebi yango bien te ba supana oto benga supana pona Zakari na mingi ya oloba penza na mingi ya oloba kwani Zakari kokozala zoba tina niveau oyo peuple congolais azokufa voire même président de la République azobeta bino na ndako na okangwa en otage abetio makasi mais bozwa kana mayele te fallait bolinga mutu wana longwa boza ko linga ko support mutu wana po aleka susu peuple a continuera ko souffrir. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com site Oyo. Et bani mokili mobimba site Oyo kanga site Oyo sala kenan tina ba député ba ko bilobela pour musala toujours sala on est là juste pour vous informer to pe sabino toujours ba information il y a solo n'est clair boss José Didi Pumba a sala musala na kitoko à l'équipe ba député na kimta malamu ba député musu ba ole mbongo na parlement mais pour futa ta ba travers na bango za rapasi mais yo Didi Pumba vous en a plus de 25 travailleurs ou travailleurs en Congo France musala et qui toko pe bango tout ma famille eza qui toko chers amis fidèles téléspectateurs merci beaucoup na venanga Marcel Ngoina Dallas avec maman Mado couple moreza exemple pour na ba marié nyoso à Dallas ba c'est pour la bino makasi o wapi le président ndala wandala bana fu d'ici baza rolela maman Adèle Yombo akita yo pesa ka accord so pesa accord bana fu d'ici na bana nord ya mbogo yo bazo la maman Adèle Yombo chers mes fidèles téléspectateurs babi ve nanga Marcel Ngoyi c'est dit que tout peut azolela mon réalisateur préveillé pas azolela babi venant Marcel Ngoyi, moi loco, ça va bien. Comprenez vraiment émission émission de divertissement de mettre masolo par rapport au Mambulikana Congo, na ba combattant toujours mon Kabila alingi a triplé sous mandat à côté de sous na troisième mandat où vraiment on peut ça passer ba député pe bazo sepela ba on peut bazala. Ba député to voter kabino bo sala pe loroté. Bo sepela ne kana ba vanda pe bo sepela bo vanda. Ah bo lingi masolo élection te pour que va voter bino les sousté en tout cas cette émission le long pour la bino combattant to betane masolo to solo pour na mboka to betane solo Kabila to betane masolo mboka na biso ma élection ndenge ezala kaka na ba combattant. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Bonne santé na zo lisusu. Ah santé pepele kitoko, pepela mbetolo. Yeah, merci beaucoup. Kabila linga te place mandat na habité le connaissable malamu to za malamu tse. Esa ko postuler sur Kabila. Kabila ko postuler sur te. A repostuler sur Simbate. Wana soge esenga to kufa donc photo kufa. Kabila a postulé sur te. To ana posane te to lingi ete aza Rwandais. Aza Rwandais to lingi ete a postulé te fois kende. Soka meki ya boyi comme alobeka na posa masasi na mutu na e masasi ezo na mutu na e. Merci beaucoup Zakari Bababa za honorable député a tiko pour répondre par rapport à mambo image moko ça makina Kinshasa bande on a biso ya journaliste ya Congo France ça peut semboter batuni ba commentaire pour na bato pourquoi lelo Kabila linga postuler pe député donc la Zakari Bababa azana besoin ya zalara député azana besoin ya zalara wana alingi kutu ma élection ku tuté bango bazalaka wana ndiye ba yebi ke basala ke loko te na mandat na bango n'habiter le bani koloba pour na Zakari na mingi ya oloba penza na mingi ya oloba kwani Zakari kokozala zoba tina niveau oyo peuple congolais azokufa voire même président de la République azobeta bino na ndako na okangwa en otage abetio makasi mais bozwa kana mayele te fallait bolinga mutu wana longwa boza ko linga ko support mutu wana po aleka susu peuple a continuera ko souffrir bomona te mambosa la esimbate peuple azo souffrir makasi misale ezate kolia malamu ezate ba mama so ba bimite ba olia te mais batulwa bino ba Zakari ozalaki porte-parole ya Wengel Paris Zakari azara porte-parole ya Wengel Paris
aza porte-parole à Wengel Paris. Il a bien ça, le député, moi, ça, l'équipe a député Belé, la mbongo, ah, na mbongo, azuap. Ngana ebi Zakari très bien. Nenga ke poto na kimukolo na 14h, 15h. Ake poto na kimukolo. Akolo ba mbongo te. Ba konteka kolia ba mbongo na kolia Kabila wana mukolo Kabila kokima. Bo luka banzela kokima bino batlo ba Zakari. Na ebi Zakari très bien. Erola to ba pantalon machopanga. Ya solo. Ba pantalon ya machopanga. Machopanga so ba na kin ba ebi yango bien te. Ba supana oto benga supana. Mutu lo Zakari c'est mandi a tout fait. Zakari aye na Jobour awa azo senga ba sombele mulangi ya 20. Mutu lo Zakari na mbongo komoko lo ba sengelo mulangi ya 20. Na ebi Zakari très bien atanga classement la père na biso. Zakari nenga zana mutako lo barate mutasala Zakari Marie-Paul mutasala Zakari. Oh mais Marie-Paul mutasala Zakari moi na soda ane lo côté moi na soda na ebi Zakari très bien moi si na c'est domestique à maman langi. Oh, ah bon? Ah mais comment? Na ebi Zakari très bien azaku mutu akolo balangate. Na ebi Zakari très bien. Alors bino ba combattre combat no bosala rali banda surtout ya Afrique ici bosala combat no banda bokende kuna yepa maele ya beta mo shita simake a récupérer mo Kabila bino bolala butiko cha makelele. Te na lobi ndeko na ngazo kufa na Congo alingana ke ezwa bandeko na biso okufa na Congo kuna bandeko na biso na Congo esaka ateko bota mine tata moko mama moko na ba o misusu ano moni wana o nyoso abengami Congolais za ndeko na yo ezaka ateke Kabila oboma bandeko na biso ba okufa na lingana ke ezwa mbonga Kabila eza lokola na oteka bandeko na nga na komi tipo to nani na Congo biloko wana alaki te Zakari ateka bandeko na ateki bandeko na ya oteka peuple congolais za tipo Zakari batu wana lokwa ba Zakari na ba tipo ba konteka kolia bambonga Congo bambonga makila eke sukela bango mabe Zakari soko tala siko websen na yebisa Zakari akeba ozang eska okima po ane eska ochangate na ken preuve ane na kite Congo na 2010 na alaki wana combattant le plus célèbre na kitaki na zalaki wana malgré ba compliqué un aéroport mais na kota ki pe na bimaki na 5 mois na kata Kinshasa nani oyo simbanga mboka ya biso tu bana soda donc iloko mo ezate muto obanga muninga azate par rapport à accident au salama era ba okende zongo je crois ba Kabila na batunaye accident Robert asala accident grave arrivé moi avec moment choc moi rolo bani pour accident ne liko lobaki ba olakisa bango botika makambo mabe bo sala po se botiki yango te moto ekoya na ndenge ya mabe bato wana ba ozanga nzela okima bato wana nyonso moni wana ba ozanga nzela okima toyebi de ba je ba do sala biso wana toyebi yango très bien ba je ba sala biso ba Kabila ba Ruberwa ba Jean-Pierre Bemba na ba Jean-Pierre Bemba pesa ba genre bango nyonso ebona na pesi Kabila pouvoir eza Jean-Pierre Bemba ateka pouvoir ya koteka mutu moko talo na yebi ke bato ba koloba po batebe ba koloba jeune wala amela biloko makasi nga mela eloko te na mela cigarette te na mela ni te na bayara ata masanga te mais belé o ba ota mission nga ba koloba ke jeune wana amela biloko makasi mais na amela biloko makasi te so lelo oyo Kabila zui moins fort c'est ça que pour na Jean-Pierre Bemba bana peuple congolais décida ke bimana nzela Jean-Pierre Bemba lobi mama na tata bomba bana bino na bandako so bo bimisi bango ba okutana nga eza ba batuana ba alors ba batuana lo ba Jean-Pierre Bemba ba bato ya osopela ba flirter ya obokela ba flirter ba batu malamu te ozo comprendre donc Jean-Pierre Bemba na tata na ye bazandenge moko. Ah bon? Oh oui, tata n'est pas bon batebele parce que Jean-Pierre Bemba za mwana Jean ya Jano Bemba te. Jean-Pierre Bemba za mwana Mobutu. Oye biango, aza mwana Mobutu abotama na ndako ya Jano Bemba parce que Mobutu banda ozwa basi na bango obotala elongite. Mobutu banda ozwa basi na bango akelali na ye mwana Jean-Pierre Bemba na za mwana Mobutu. Aza mwana ya Jano Bemba te. Merci beaucoup, comprenez vraiment cette émission, c'est un short time on va répondre à Bino. Ba combattant na moko comprenez que nous sommes en Afrique d'ici to beta di solo zakaba baba so yauta kotinda image moko boye na mona mwasi moko boye mwasi mamuna na boye un député le rôle aye azo filmer batu bazo seka a filmer sima ya mona mwasi en tant que député yuza na mboka loi na habité eloko zakaya sala za bien to za mabi mais Congo mboka bazo bati yo monyango te na ba Zakari wana ba député Zakari journaliste soki chroniqueur moko mendiant Zakari aza mandia
ayaki awa ngamona kuta na ye na Jobour awa na kin malebo ayesa batbo comme bakombo na bwaka bino bosombela nga soki 20 na niveau Zakara ko senga 20 soka la na mbongo ako senga 20 te parce qu'on a image waninga filmer sima moi wana ya na habité za iso gabonais so mbona mboka mobo na habité ko loba mais azo sutuka biso na Joboura to sutukela basi te azoke ba mikile belo bika na mbonga ke na ba poto ba biloko wana na poto mona yango te biso to wana size nyonso ya mwasi to wana mesure nyonso ya mwasi o ezake lelo peso kitine pe na Congo we ba batali ata tom sous président de la République pas ko fashabi bo benga mona mwasi wana na posa na mona ya mais bazali à moyenne 0 baza même pas $1 pour na zo mona mwasi wana bala même bala valeur mon côté bazaka basi normal Zakara pesi o wana valeur o bani azazoba ozo comprendre pour Congo na tokolo bake na fingi mboka na biso te ponga na congolais mais ya na mboka bazoba c'est pour cela ngwana baliba chape su wera soki député donc bango nyonso ba konseka ba buzoba na bana ba Zakari wana ba osala ozo mona est-ce que so bineti élection ko salami est-ce que neti ba Zakari na ba voter bango le sous comme député ba Zakari ba fo ba votera bango te nani on voter yo ba votera bango te basala ba tricage et bon wera ngoko ma député nene basala ba tricage na bango na ezala président de la République nta anomara bango abi mutu wana bo bimisaye po na voix normale ba voter ba batu wana te ba Zakari ba Kabila banani ba voter bango te ozo comprendre ba voter bango te mais tellement mboka ça okufa bon to voter bango kaka. Merci beaucoup. Merci qu'on a mis au souhaité mboka ezala nini. Lobi soki ke élection ko sala mona mboka na biso. Lobi to zala nini. Mboka nde ezawana. Donc faut mututu ala muki na tongo boya ke musala bana bake classe. Auti classe azongi ale ameliti donc ndeka ezala ndenge a to vivaka. Ozo fa la bongo. Mwana ko kender mo boake zo lokola to benga ngoni na Congo. Nini lokola un parc à quel rôle zo moi nini donc on a ba classe ba bloc on a fait à la ramon la na librairie to benga ngo su nini comment on appelle ça nini librairie à quel tanga ba livre ba bloc on a awezo fele mais na Congo za la raté donc moi na fois la facilité ba makambu moko boye bana biso awa nde bazali awa omona déjà moi na 5 aso PC phone a panza phone akokota na option mususu biso mo mikolo to yebi yango te po babotami mais na Congo so pesi moi na mke phone ata à 10 ans 11 ans akokane osimba phone wana te. Merci beaucoup. On est presque à la fin ya émission na biso po to gena showtime pour na batunyo so ba voter ba député na biso o ba banda ba voter bango ba sala rappel loroté na parlement pe balobaka et loroté yoko kolobani mutu a voter de en tout cas botiko ko c'est la peuple congolais mutu moko voter député na Congo azalaka te. Ah bon? Ah oui, mutu atikala voter député na Congo azalaka te. Bango mo basala ba biloko na ba c'est normal la bandenge na bana ba président de la République na bango wana. Ozomona. Ba c'est normal bango monde bazalaka na mutu voter mutu alaka te. Message européen sa bango nyonso ba député tout ya parlement nini. Ba député tout ya parlement o bwana Congo na yebi ke boza batanzala. Mais elo na oyebisa bino so ko continuer kaka na ko souffrir peuple congolais bokozanga kesika kokimaka bokozanga kesika okimaka parce que plan mususu ezali todo kitaka la mingi te plein zali ozo comprendre plein zali tozo kita ba Zakari on a tout ba ozanga nzela okima ozo comprendre ba ba kosi biso na mambo komba o ba bimisela biso Moïse Katumbi totala boye ba bimisela biso nani ki encore mwana ya Tshisekedi nani mwana Tshisekedi Félix Tshisekedi total abwe basangani bango nyonso na ebite so bali basala nini to nini na ebite bakomi ko corrompre batso ba yawa réunion na banga vokende réunion $20 comment mutu lokola ngabo ngala ko kelanda $20 to $50 et lobelanga nini tozoteka mboka. Nous sommes arrivés à la fin. Message pour la batu nyonso ba tala biso na numéro na téléphone lisu so rappeler pour to kabala numéro na téléphone est ali 078 56 90 681. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Davelanga. Nayebi ke barofinga bakoloba mais baloba na otake bango na ba oya awa na otake bango parce que trop c'est trop. Ba auto moni wana baza ba malheureux erré. Ce sont des malheureux erré na ba Zakari wana tout. Malheureux erré bazo yazo boule le rôle za erré mala erré ta malheureux.
Ce sont des peuples malheureux, errés. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes derrière la fin. Merci beaucoup. Dans le vieux Marcel Ngoy na Dallas, mon thème, ma maman Mado, couple à suivre na Dallas. Vous aurez toujours branché dans l'émission de Bisso. On a présenté pour la bino, mais c'est dit que tout peut azoler là. Vraiment, azoler là. Tout comme la souka émission na Bisso, ils ont choisi à la minute m'kei to le kira mbamako. Merci beaucoup na bino tout botal la Bisso d'ici là. Apportez-vous bien sur www.congofrance.com. Merci beaucoup na boss de boss. Boss à l'équipe a député Belé. La stabilité dans la vie. A foutera ba agent na qui toko. Ça t'aura député moi au sali chaîne mais au ko futa batu na hote, batu na ezaka ba ke koluka na ndenge na bango ba zo na ndenge na bango. Po balia mais bala ba famille. Merci beaucoup na boss Didi Pumba Rumela, tala yo mon konza Lyon. Merci beaucoup. Boucle, tout le monde.